Hey, hey, ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana yimio sitina yo ekomi kose pelisa pocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitangwe HP Media sitangwe kitokwe www.ehpmedia.com c'est un mot qui te connaît comme ça là vraiment HP Media c'est kitoko HP Media. Soyez le bienvenu dans votre émission Short News avec votre orgueilleux serviteur Ekibumba, votre orgueilleux serviteur Nengegara et Zalara Binomoro Boyebi Yeyo. Parce que tout le monde sont devenus des humbles serviteurs. Or nous sommes vraiment des orgueilleux serviteurs. Tous en absomingité, tous en compté. Voilà, aujourd'hui, na Yambeli Bino vraiment moko yaba artiste nabino na komboya. Na kombo ya Gingombe Oyazali, artiste comédien au sein du groupe Sans Souci. Oyo Penza Ezalara dirigé par président Poudre des Chasses. Tous déjà invité Nabisoa. Bonjour monsieur. Bonjour Kibumba Balobi, l'orgueilleux serviteur quoi. Donc ça ira bien. Merci vraiment parce que bango nyonso bakoma ba humble serviteur mais so tali misana bango orgueil na orgueil ndeti yosko oza orgueil mais so tali misana yo humilité sur humilité. Merci beaucoup donc je suis sûr vous avez compris pourquoi Tomi Benga rapena ba orgueilleux serviteur pour to sara différence na ba o ba mi benga ba humble mais entre-temps ba za pena ba orgueilleux au saranate ya ndenge ya mabepe. Voilà, tozana Gingombe awa papa na biso boni santé da. Ouais, santé za bien sauf que tozana Congo hein. Yoko luboza bien mais nakati za mwa mabe mwa kokoso donc yango tazo pesa ka mbote pe na babola nyonso ya mokili surtout ya RDC tozaka na elika to na santé te mais nzambe nazo batela biso malgré ba maladie ezali quoi. Tout marche. Merci beaucoup, tout marche avec Gingombe, notre chef. Papa Nabiso ozaki moko ya kati ya groupe Sans Souci, groupe Sans Souci d'Afrique. Kuna na groupe Sans Souci ozai na grade ni. Na groupe Sans Souci naza acteur simple quand nezalaka pokuna oye contact ezali ko jouer hein et puis bato batala biso na TV ba batala la poste tu batala rendre jeu ya moto donc naza acteur complet acteur tout à fait acteur tout fait acteur onzambaza na contrôle na ngai quoi donc nasala musala comme acteur na groupe Sans Souci et je pense que je serai que acteur na groupe Sans Souci quoi. Au sali au moins combien d'années dans le groupe Sans Souci? Na sali 7 ans. 7 ans. Ouais, 7 ans depuis que pour na côté groupe Sans Souci na entre 2099 et 2000 hein. Donc sur le territoire 2016 99 2 tours que bah 7 non 2010 2009 2009 2010 voilà, c'est ça quoi. 2009 2010 na ça bah 7 ans. 7 ans voilà. Vraiment na 7 ans on est surtout sali na groupe Sans Souci. Nini oyo ya bien yo omoni o recueillir vraiment na kati ya groupe wana pe na monde ya art oyo yozo sala. Bon, on a 5 ans oyo na 7 ans on a ça na groupe Sans Souci et le coup on a trouvé comme gain hein, comme bénédiction Léon a coûté na yoko. Imagine ce groupe Sans Souci na ngana yeba hôtel. Donc na yebio pour na groupe Sans Souci. Et puis groupe Sans Souci est sali que na yebana un peu mokili mobimba hein. Donc avantage vraiment na zone na groupe Sans Souci on a pas faut noter que nga ba lokotanga na pena mono ba lokoti na ka na nga na nzela na yeba ki masola TVT na yeba ki ngote mais président Poudre de Chasse a lokotanga abi na nga yaka na groupe Sans Souci na moni elok na kati na yo elok wana il faut bima na groupe Sans Souci. Je pense que il n'avait pas tort elok ngo pe bima lelo na bénéficier na groupe Sans Souci. Ndenge groupe Sans Souci
nane bénéficier na ngate mais nga na bénéficier nango déjà. Anga ndimite nga pe na moni ke yo pe groupe sans souci zo bénéficier na yo parce que ba service na yo et permettra pe batu misusu parce que yo pe ndengo zana ta defano zana bango o balanda groupe sans souci pour na yo. Na kotisa 6,500,000 fans na groupe sans souci. 6,500,000 fans na groupe sans souci mais na moni za mukie pour il fallait na kotisa nde 1 milliard. Gingombe mkonzi obige eloko ozobeta o ezolakisa mwa ndenge moko boye pe netika mwa baminene 1 milliard kasi nga mpe naza orgueilleux serviteur. Ah voilà donc Vraiment. merci beaucoup bino moko bozolanda awa toza vraiment na ndeko na biso Gingombe tozosolola mwa moke mpo na carrière na ye mais papa biso totambolaka totiaka pena litoi na biso mwa musika totiaka litoi musika soki tolingi tokutana na mutu na ba recherche na biso lokwa toyeba to kutana na un quatre artiste comme Gingombe to lokwa to se renseigner pe moi muke mais nini ezoleka na kati ya groupe sans souci exactement nini ezoleka Na groupe sans souci o ezoleka ezali pièce na biso asi mbonge moko ezoleka wana ba départ ba suspension ba nini eza nini ba départ na ba suspension te o nga na yebi na groupe sans souci mbonge et à makasi donc succès il y a pièce à sika ezoleka oyo wana zozo babiso ndelo ba politicien zozo babiso parce que to yebi ke Serge Alongwa to yebi ke oh un bon yo yebi ngote Serge Louye est mon ami Alongwa groupe sans souci ah te peut-être na ba pièce ndazate mais kolongwa et dépend na bato yo baza mikonzi donc motoko la président pour de chasse yemoko mokonzi Omar Ikab Floraza nga na yebi ke na groupe sans souci bato balonga bazate Rocky oyo Rocky a uti ko jouer na pièce moko dernièrement awa Rocky a utaka Rocky Kamwanga en tout cas na yebi kazali na yebi groupe sans souci za onatra yemoko président maréchal sans souci avant Koufa aloba ke groupe sans souci za onatra donc ba JD Ilou ba na groupe sans souci ba Pichen oaza pa via Aziza ba na groupe sans souci même papa Makaya même Kwedi même papa Kwedi te oh eza onatra neti ba Fiotingoma pe ba na groupe sans Fiotingoma groupe sans souci Adi Muzuri Sarah Moussao dans un groupe sans souci na ndimite ke bato balongo to zali biso nyonso to zali comme il faut et tozo beta libaya donc comme il faut quoi. Même makelelo wana gi ozotela biso pamba gi oza na suspension ozate ozo tourner te ozo répéter pété pour oza na suspension indéterminée ozo bomba poani tozala na vérité po esungaka tozo yebisaka ka public oyo nini ezoleka na groupe sans souci ngana na suspension nani ako suspendre ngana na groupe sans souci nani ana pouvoir au suspendre Gingombe na groupe sans souci. Bon, est-ce que vous avez répété Mikolo Qu'on répéter, non, tu vas opérer. Je pense que Batubing Bayebi va opérer deux opérations distinctes et ça m'a balamoko et permettra qu'il pète qu'il n'a pas su à répéter. Mais d'emblée déjà, histoire auto les kangas à beta guitare. Na beta guitare, les arana beta guitare, guia beta guitare. Na beta guitare bana ba oyimba. Donc ezaki déjà bongo donc suspension ezati. Na beta des guitare bana ba oyimba parce que il faut te dire que depuis na bandi groupe sans souci pièce nyonso na jouaka. Ndeti babo kelanga malade babo kelanga na ba opération wana ndena comprendre bien c'est que yana batu bana besoin na zaraté bango ba jouer na sengi réalisateur na biso na sengi président na biso na bi est-ce que beaucoup permettre te maestro beta guitare bana bayemba yate ke na za suspension na suspendu bana na ndé na ko suspendre moto alingi musala asara musala na bosolo asara musala bien ba suspendre yemo président pour le baké yé et loko eleki nyonso za musala président poudre azana te pour na ba futilité ya landa ngote ya ndane musala ata bolobi ke gi abimaki na fi tel na groupe o gi azara bolingo na batu na groupe ya otala ngote ya otala musala mais on onde ozo beta déjà lo moins que lo moko bongo ezali
Non, exactement. babimaki na nini to nini yango mpe ye mo esaka bazwa omona président mpe atiaka mwa lisu gingombe mpe azokeka wana. Non, d'abord, il est important que basi nyonso baza na kata groupe sans souci, baza basi ya mibali nyonso ba na kata groupe sans souci. Makambo nyonso. Donc ngai Oliver mwasi na nga, Merdeza mwasi na nga, mona otobo ande mwasi moko, volonté na nga nde boye a muluba. Na boye mais linga baluba te. na boye muluba lelo. Lelo na boye muluba. Mais basi nyonso groupe sans souci ba basi na nga. Basi nyonso ba basi ya président Poudre. Basi nyonso ba basi ya Pierrot Ndombasi. Basi nyonso ba basi ya Omar Kabongo. Basi nyonso ba basi ya Serge. Ya Rocky. Basi nyonso ba basi ya Rocky. Vraiment, chers internautes, binomo bozo comprendre, hein, malgré azolinga ko sanzela bisongo te mais autrement, ezo bimaraka, azo bimisango kaka molo molo, toza pena na ye awa po information o ezali Guy Serge Guy Ngombe, pardon, aza na suspension na groupe sans souci. Ata so azolingo confirmer le bisongo te mais o tozui yango pena na source. Entre temps ba départ peso saima trop ba départ à liboso ute o saima baziz ba ke ba sa baziza ba ke ba sali so y retrouvailles ba tout cas sans souci siko su to uti goyoka awa ba nini exactement za nibo meka peko ko valoriser combo ya père wana ezala kaka bo aider oyebi lelo ba suspension ba président ba OP ba na ba poto président apo Papa Gianni, parfum de bonne odeur, banani. Binonio surtout boza kuna venga Dios azala rapena. Azala rapena pembeni ya grand frère propre Papi Musui, tonton Papi, bambote na yango wana. Venga Dios tango bosala ba suspension belé et bung sara image ya équipe de base. Entre temps équipe sara ya solo président Zali bino bolongo équipe de base équipe et image kufa. Yo assure. Ngandi mete. Merci. Voilà, donc tozana ndeko na biso awa, tozana ba mituna, ceux qui peuvent ozana mituna mususu oyo to yamba eli susu prochainement, bokomela biso ka ndenge zalaka, Maman Brigitte Tabou, toyebi ke moi ba conseil za rebelle vraiment pa na yo, komela biso, benga biso, yebisa biso na WhatsApp e osala bien, bandeko nyonso tout bozana Paris, tolingi bino mingi, vraiment tolingi bino mingi. Voilà, donc tozokoma pena molo molo na suka ya émission na biso topesa mbote Nathalie Botali ma grand frère propre topesi mbote na epi bumba bongo tozongi susu na ndeko na biso Gingombe awa Guy siko ozo compter soki suspension sili o continuer travail na yo au sein ya groupe to yo moko lembi na ondengo vandi trop parce que si o vandi trop na vandi trop te nazo jouer na bango obeta guitare pitala muta obeta guitare un effort nini en salle obeta guitare pour être balanda rythme et musique donc c'est normal mais ce qui répond nanga et sili na bakomona ngaka na groupe sans souci ponga lobaki pona longa groupe sans souci c'est qu'il faut na za na groupe sans souci donc voilà quoi donc na éviter wana lobini ni polonga groupe sans souci c'est qu'il faut za na groupe sans souci donc olongo ezalaka succursale ya groupe sans souci. Donc olongo ezalaka succursale ya groupe sans souci. Je ne peux pas décevoir mon président Poudre de Chasse, n'a pas décevoir jamais à moins que il y a décevoir nga. Siko relation nini oza ko entretenir na ba acteur ya ba groupe mususu en dehors ya groupe sans souci. Tu sais équipe Bumba ba question na eza kilo hein. Olingo le bisanga lo mona kana lo baté mais yeba ke na trop conflictuel hein. Je suis un acteur de conflit. Acteur nyonso ya Congo ngana bango conflit. Tu as un conflit grave. Ce que conflit nini na saka effort na zana bango bien. Tala bitumba na na. O sa l'effort o zana batu bien. Tala degré conflit. Tala degré conflit. Donc comme Balobaraki sait gérer ces conflits, c'est vivre. Donc manière on a ça qu'il faut pour gérer conflit nangana bango ne ça que balinganga je suis aimé et ce qui au lingate c'est que boina apporter un plus na makamuna voilà dernièrement na mona yo saki pièce moko na uti pe oyoka fuite ke uti osala pièce moko nande on a biso jide entre temps osala pe pièce moko boye la pièce ngo ndeko on a biso jide wana eza déjà sur net eza Viezuma, na ebiso Viezuma, ezo carte. Viezuma ngeza yo. Viezuma ezanga te mais Viezuma sala ki siko conflit nanga.
conflit. Des cas conflit. J'ai compris que Guy, un homme de conflit, faut pas jouer, c'est un conflit. J'ai des Eloua, chef coutumier, Aza jeune marizon, roi papa, roi Mukolo, Tara degré. Sikoyo, au salagi pelo morona ndegona biso nani Muscador. Relation nini ozanango entre JD na Muscador? Boza déjà quartier moko to nini to po ba place musupe to mona rayote. Bon, président Muscador, Azaka Yemorote, président Jiri Maton de Azali, président Nani Mayonnaise Azali, na présidente Pib Azali, Anna Theresia, Nana Amelia. Tiga Mukega, président Gingo. Naza déjà président. Nara déjà président. Donc il faut que vous ayez déjà président. Président Gingo. Président qui évolue dans un groupe. Yamoto. Vous comprenez, président, j'ai tous les atouts du président, même les atouts du producteur, même les atouts du réalisateur. Donc j'ai tout dans moi. Donc il faut craindre quand tu veux chercher des problèmes avec Guy. Il faut avoir beaucoup de crainte parce que je suis lui qui m'écoute, lui qui m'en veut, lui qui a besoin de me voir en tant que président. Vraiment, chers internautes, vous avez compris. Sans souci d'Afrique, groupe sans souci d'Afrique. Donc, moi, tungulu, lumba, penandenge, bande, on a biso ya alo stade balobara. Mais selon ya nini, to kendega molo, nenge to zaobagi, to okuta na pena bakambi, to tuna bango, qu'est-ce qui ne va pas? Pour à tout moment, un tel na suspension, et zo kende bien te biso to na pour ça tout le monde aura toujours groupe sans souci ndenge zalara kaka pour et ça l'ara bien parce que papa na biso wana sans souci atika penelo ko atika misi samoro oyo lelo to ko déraciner yango kaka na ndenge ya ba fertilité te. Guy, eza bongo parce que groupe sans souci, eza kaka groupe sans souci. Je pense que je ne sais pas parler de départ parce que je n'ai jamais vécu de départ. Nazo vivre que non mutu azaki awa a créé pelo kunae mais azaka kana groupe sans souci ndenge papa yemoka lobaki muta longwa azati. Ça gana président Poudre. Président Poudre ndengazana aza président effectif, président ordinaire, président extraordinaire, il y a groupe sans souci. Dans ce cas, il y a yende mukonzi, yende patron il y a groupe sans souci. C'est-à-dire mais non, na mon escale bien mutu longwate. Nabia, question moko yenga tout de suite awa. Relation ni nezalaka entre groupe sans souci na famille ya fait sans souci. Est-ce que bazana relation moko eleka ya bien? Relation ezali famille ya fondateur ya groupe na famille ya fondateur ya groupe. Donc famille biologique na famille artistique. Relation ezali wana l'interdépendance c'est sur les revenus. Donc il faut que la fondation et vivre na fondation nango. Mais va se retrouver quand même. On est allé présent pour le déchat sinon tu n'es pas maquillé les pas en pamba. Tu bien m'a donné ngazala. Donc ceux qui vont se retrouver tu n'as évité ceux qui sont à l'aise mais n'a dit que il faut pas se retrouver parce que présent pour à l'aise na groupe hein à vivre à l'aise na groupe biso ko to salaire. Bon bangba zoité vraiment. Merci beaucoup Gingombe na Tanayo Pesagi Biso na émission Oyo Short News avec Eki Bumba. Tokomi na suka émission na biso un mot gentil na ba internaute nyonso et puis moi dédicace na ba Oyo nyonso tout oyebani na bango. Merci beaucoup na pesi mbote nanga na Dafrose Manjolo na Canada, Dafrose Manjolo na Canada, Yaki Manjolo na Suisse, Armel Ngeleji honorable junior fils à papa. Quelque chose se prépare. Parce qu'Aza Moté, mais à l'autre là. Armel Ngeleji. Aridja Nambouila, le doigt de fer. Na 13e rue Sébastien Griffes, na Lyon, 7 Sokinyangon, on a dit qu'à Potoza Matro. Na Émérite Mouzingu RM. Bienvenue Lundu na ISA. Na Lydia Singani na London. Na Pesi Bangombote, na Pesi Babola Nyon, sur Yamond Mbote. Spécialement Babola ya Congo, ya RDC Mbote, na pesi Redi Mununu Mbote, et na pesi Mama Moseka, moi si ya pasteur Hippolyte Kanza, ana poto na ba na e, na pesi bango nyoso Mbote, na ba obalinganga, na ba obalinganga te, bopo nana na ozambote, oya ozambote azui.
Merci beaucoup. Vraiment, wana to yambaki gingombe to sololi moke na carrière na ye to sololi na oyo sotezo leka au sein ya groupe sans souci d'Afrique. Voilà to komi na suka émission na biso to pesi ndeko na biso président Herman Kasongo to pesi mbote. Ah, le président le plus jeune. Moi na moke na ba président nyonso ko na Tahiti. Président le plus jeune Herman Kasongo. Mission accomplie. Veut dire moto aboma banyama o bakufarate yaboma bango. Donc Herman Kasongo et puis na pesi mbote na cadre oyo asungi biso toza nango Israël référence ya manu mavoka. J'ai les grands gérants en tout cas nga particulièrement coup de chapeau. Niklat lelo pour masolo ngope niklat lelo akangi donc c'est bon quoi. Merci beaucoup Ndengaka Tolobaki, président Herman Topesio Mbote place aux Ali, bientôt aux Alapena na masolo pour moi succès Kagao et Salagi ke Azika Moto Mbalamoro président donc to Zwangoka na lisolo ndenge ezala. Voilà, donc Topesi Mbote na binonyo sobozo landa biso Benetuloma Topesio Mbote na Paris, Topesi Mbote na Epi Bumba topesi mbote na Belinda yo oza mystique Belinda Bumba topesi mbote voilà tosolika ndenge tosolaka na suka ya mission tolobi ensemble. Glory be to God. Glory be to God. Yeah, thank you. Hey, ça rend plaisir quoi. Yeah. Kotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana yimio sitina yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone aye sitangwe et HP Media sitangwe kitokwe www.ehpmedia.com c'est un mot qui te connaît comme ça là aïe bakata bango bani bakoyo kakake EHP Media c'est kitoko EHP Media c'est soye vimba EHP Media c'est tagayar EHP Media c'est tagayar EHP Media Cité Kitokwe EHP Media Cité Sagayar Edo Amani Chansi Amani Pista Papa EHP Media Ngalinga Garanga EHP Amani Chansi Amani Pista Papa EHP Media